affaire pe dossier mputuma bi trésor quand ebela bato biso nyonso toyebi mputuma bi trésor ebele babengaka ye kaka ya touré bamosusu babengaka ye kaka trésor mputu bamosusu mputuma bi trésor bandeko na nga lelo toye lisusu na dossier toye lisusu na makambo concernant surtout et encore carrière ya trésor mputu toye kobeta lelo lisolo awa pour na carrière na ye toye kobeta lisolo awa affaire mwasi na ye Miss Gaga o ebela batu biso nyonso toyebi Miss Gaga bandeko na nga ke pasa ebela batu déjà balobaka mama Inès NM officiel yo zalaka toujours likambo bandeko na nga moyen totika pe dossier o ezate moyen pe to loba non ezate donc eza toujours et encore musala na biso ya koyaka kobeta lisolo ya koyaka kosolola ya koyaka kandenge ezalaka na système moko ya bien. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue. Nabalandi nyonso yakala, bienvenue naba oyo nyonso yasika. Nalobaka toujours et encore na bino boye imalamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, et ça toujours et encore devoir na biso quand tolobaka toujours et encore tokolala te soki toyebi ke ya koloba awa ezali. Et ana likambo toye ana dossier concernant mputuma bi trésor bandeko nanga. Ebela batu biso nyonso toyebi mputu mingi ebele surtout yaba Katanye, Katanye, est-ce que vous allez, si vous êtes là, Bossala Kaka, Mama Inès NM officiel, moi signe de vie et Kosala Malamu. Toyebi biso nyonso, trésor mputu, Nanzela, Kande Toyebi, ya Kobeta Kabale, Abandaki Bongo ko jouer na équipe ya TP Mazembe, ezalaka na Katanga, précisément na Lubumbashi, Ndebisika ezalaka. Putuma bi trésor, Abandaki Kobeta kuna bale na ye. Abanayi kobeta biso nyonso toyeba en tout cas succès ezalaki na niveau moko très élevé kobeta na ye bale en tout cas eyaki penza na makambo ebele eyaki penza na makambo ebele ba opportunité ekomaki ebele eyaki kosala que quand de boyebi mutu nyonso azalaka besoin na évolution tomona ba joueur ebele ya mboka na biso oyo bamona ba opportunité eya na nzela na bango baboya ba opportunité wana te bakenda penza kozwa ba opportunité wana po bamonaki ke non c'était important c'est sûr tomona pe ebele esunga bango ebele pe ba opportunité wana eyaki ko détruire bango. Putuma bi trésor ba opportunité eyaki na ba équipe mosusu ya munene o ezali banda mboka donc à l'étranger bakomaki ko proposer ye akende kosala. Alors de son côté avandaki amoni ke non ezalaki idée ya bien akende pe kosala na ba pays mosusu dans l'entretemps soki ba match neti ba match ya minene oyo fo léopard akende kobeta akoki toutefois kobandaka ko participaka. C'est ainsi que mputu akendaki na place babengaki ye c'était en Angola amonaki mbongo ezalaki ebele bafutaki pe mbongo ebele koko maka ndenge akomaki bandeko na nga makambo esimbaki lisusu te makambo esimbaki te abande kokoka lisusu kobeta bale te et puis ba makambo yaki kaka kobima na ba entraîneur bino moko boyebi kande makambo ebimaka wana tango ba makambo yaki kobima c'est ainsi que baloba azongaki na ye na Congo na biso tango ayaki kozonga carrière na ye en tout cas succès na ye nyonso ekenda na mai azalaki lisusu na succès ya malonga te akomaki lisusu carrière na ye ezalaki lisusu kitoko te. Alors bandeko nanga tomoni ebela batu lelo oyo bazofinga nde mwasi ya trésor mputu batu balobi mwasi ya trésor mputu aza mwasi oyo asunga mobali na ye te aza mwasi oyo asunga mobali na ye te na ba conseil asunga mobali na ye te sur le plan financier sur le plan spirituel aussi parce que biso déjà babantu toyebi surtout pona biso ba chrétien toyebaka toujours soki makambo ezo simba te
mingi to se référaka kaka na plan spirituel. To comprenaka na biso te ke non eza tant te boye biso tomonaka na biso kaka kindoki mataki ekitaki, ce qui est aussi normal. Alors na analyse na nga lelo nalingi mpenza nasala mwa kande boyebi nasala mwa analyse moko koya kaka korapele bato na ndenge kaka makambo ndenge ezalelaka. Boyebi dans la vie ndenge toza boye mutu na mutu nzambe aza na ndenge apambola ye. Lelo trésor pour tout bien sûr ajouaka lisusu te, mais succès na ye eyaki kozwa ampleur ya makasi. Kozwa ampleur ya makasi wana pas seulement na Congo mais partout dans le monde. Partout dans le monde kombo ya trésor pour tout etambola. Lelo o trésor pour tout parce que ajouaka te mais trésor pour tout afongola école ya académie ya football. Donc azana bana monika bana bato mbongo bana oyo bazalaka pe na posa ya kokende koyekola ndenge nini na kobetaka bali. Trésor pour tout azana école wana. Tiko na école wana imaginez-vous ekozala bato te ke non babola bazanga mbongo bana na bango bakokende kojouer kuna te. Po kuna il faut ofutela mwana na yo bazo entraînaka ye. Na tango mwana na yo azokolaka azopasaka ba étape yango bomona mwana na yo ba direction ekozala mingi kokende kojouer na TP Mazembe. Ekozala mwa bongo. Donc carrière ya trésor pour tout c'est pas dire que ekufa ici là te. Carrière na ye eza kaka pona nini azo coacher bana, azo entraîner bana. Ti succès na ye ndenge bomona trésor pour tout ajouaka lisusu na TP Mazembe te eza ye moko. Eza te ke non bapekisa ye baboyela ye poke parce que akendaki na Angola po tango akendaki na Angola trésor pour tout tango azongaki tango contrat na ye Angola esimbaki te azongaki na tango azongaki équipe oyo azongelaki c'était TP Mazembe. Si je ne m'abuse pas batu o bazali soki omoni ke makambo o nalobi yango correct te bo essayer ko corriger nga na ba commentaire parce que onga na yebi ezaki tango azongaki Angola azongaki lisusu kobeta balle na TP Mazembe. Abetaki balle soki 2 à 3 ans 4 ans quelque chose du genre. Abetaki penza balle na ye na TP Mazembe mais eyaki kosala ke ye moko kaka monaki na fongola kaka école académie ya football comme ça na bandaka kolakisaka bana ndenge ya kobetaka bala et ya kobetaka balle plutôt abanda ko entraîner bana bana o baza mike tomona biso nyonso ba Cristiano Ronaldo azalaka na pe na académie na ye oyo alakisaka bana atraînaka bana ndenge nini ya kobeta balle. C'est comme ça. Donc na côté à trésor pour tout pe amonaki na ye eza idée ya bien alakisa pe bana ndenge nini ya kobetaka balle. Eza te ke no carrière na ye kufa o bato ebele bazo condamner mwasi na ye. Biso toza basi, bomoni mwasi na mobali soki babalani. Na libala nyonso ezalaka toujours mobala koki koya na ba proposition na ye. Mwasi pe aye na oya ye. Cela ne veut pas dire que non parce que boza mwasi na mobali faut se soumettre na ba proposition na yo te. To mwasi faut se soumettre kana ba proposition na yo nyonso te. Ezalaka bongo te. Ezala ba proposition mosusu soki mobali aza catégorique. Selon lui amoni ke santé na ngai ko permettre ngate. Naza lisusu na souffle te. Parce que kobeta balle biso nyonso toyebi. Bakotaka déjà 45 minutes. Nanu bo beta. 45 minutes wana ale bozwi mi-temps. Tango bozozwa mi-temps wana yezalaka soki 15 minutes. Bozongi lisusu. Batu neti déjà ba trésor pour tout aza mutu moko ye azalaki na terrain première mi-temps na deuxième mi-temps azaka na terrain. Soki amoni ke santé na ye ekomaki kozala lisusu bien te aza mutu abatela santé ako préférer na ye na se retirer nanu na sala makambo mosusu. C'est comme ça. Donc succès ya trésor pour tout ezalaka kaka carrière na ye ezalaka kaka. Eza te ke non carrière na ye kufa succès na ye kufa te trésor pour tout azali na ye mais kokata oya kata na ye kobeta balle aza na ye moko na ba raison personnelle o biso tokoki koloba te o biso tokoki pe kokota na mozindo te to condamner mwasi na ye te to ya pe kofinga mwasi na ye te mwasi azaka mwasi bien sûr asungaka mobali pona osalaka ba décision ya bien
mais soki bamonaki ki ye trésor mputu avanda abetaka lisusu bale te wana eza bango moko na ndenge bango moko bamoneli makambo. C'est comme ça. Soki bango bamoni ke non santé ya mobali ezopermettre te en tant que mwasi, parce que mwasi fo otala pe futur na yo, otala pe futur ya bana na yo, eza na mwasi moko te oyo akolinga mobali na ye akufa ye moko abokola bana, aza te. Mwasi nyonso, biso nyonso basi, moi je suis une femme, mwasi nyonso azalaka soki abali souhait pe prière na ye ezalaka mobali nanga azala na vie ya bana nanga ti tokokola ti tokomi bakoko bana bakundi biso, wana ezalaka prière ya mwasi nyonso. Soki ye mwasi amoni ke santé ya mobali nanga eza bien te, d'ailleurs avant kutu ata mobali aloba kokata ye mwasi nde akoimpose ke non j'ai besoin de toi papa, nakolinga te ke lelo tolobi oya kokufa, malamu ovanda. C'est comme ça. Bato ebele balobaka toujours o kokende ya trésor oyo akendaki na Angola nde place bakende oyiba ye makolo. Il y a même d'autres personnes qui disaient que non trésor mputu kisi oyo asimbaki ezalaki kaka kisi ya succès ya Congo. Sikoyo nganga na ye apekisa ye akende limbanda mboka soki akei kaka succès na ye ekosila. Yango aye kokende na Angola akokaki na ye kobeta lisusu bale te, aya kozonga na Mazembe abandaki kokoka lisusu te, akomi kobeta ka libanda akokaki lisusu te, yango amonaki ka ye moko akata na ye. Bon, la famille, ce qui est vrai, trésor pour tout tango azongaki, na essayer nani ko éclaircir. Tango trésor pour tout azongaki na Lubumbashi, biso nyonso tomonaki trésor mputu azongaki kobeta na Mazembe, azalaki lisusu ndenge azalaki kala te, ezalaki mwa pasi ya kobeta, akomaki lisusu kokotisa babi ndenge abandeki kokotisa babi ebele te, bandeki me quand même kokotisa babi, mais oyo penza succès ya makasi ya trésor mputu ezalaki penza te. Mais cela ne veut pas dire que nayaka koapuye o bato balobaka ke nganga po nga natikala kozala te bisika trésor mputu akendeki kosimba kisi, nazalaki te. Nakoloba ngo ka vérité na émission nanga, natikala kozala place o trésor mputu akendeki kosimba kisi, mais nga o nayebi ezaka akeno ekoki kozala problème à santé, yango esalaka trésor a préféré na ye avanda na malili oyo ekendaki kokota ye na Angola, parce que selon ses explications lobaki malili ezalaki ya makasi, abandeki kokoka kosupporter malili ya Angola te. Malili mpo na ye ezalaki penza makasi, ekotaki ye na kati kutu ebelisa ye. Eza na bato mosusu façon na bango ndenge nzambe akela bango, eza na bamakambo mosusu ekoti na nzoto eye kodétruire makambo ebele. Mais côté ya koloba ke côté ya nganga po soki ezalaki réellement kande bato balobaka ke non nganga apesaki ye ba principe o kosala boye te yakende kosala yango wana. Si c'était le cas, la famille, soyons sincères et honnêtes, mais na minute oyo tolingi toloba ke non trésor mputu alingaki azongela nganga na ye wana abakisela ye lisusu pouvoir, s'il faut ke asala ba sacrifice alingaki asala ngo. Mais na onga na mona na onga na comprena na dossier o nyonso ezaka ke non trésor mputu ekoki kozala makambo ya santé na ye eyaki kosala ke e permettra ki ye lisusu te a continuer kobeta bale. Alors biso toya kolinga koloba o nyonso tokolinga koloba, parce que biso ba congolais tozalaka ka somo, mais ye wana asungaka mosusu na te pe Mazembe, mosusu akendaka kuna mpona kosunga, ce qui est aussi normal. Totikaka bamakambo biso ba congolais ezalaka kaka moto asimbaki kisi, soki bomoni moto succès asimbaki kisi, donc nzambe akoki kopambola motu te. Au-delà de ça, bandeko nanga, nase ya moi, nous sommes appelés aussi à la réussite. Ata soki makambo lelo ya yo ezo simba te, mais cela ne veut pas dire que ti okokufa kotika la ka bongo te. Makambo esimbaka toujours. Eza na bato mosusu o nzambe amonela bango ti mokolo bakokufa akozalaka na succès. Biso nyonso tomona ba Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani ezalaki na succès ya ndenge nini? Succès moko ya makasi, succès moko ya kosakana te ti akendaki kojouer na pays ya libanda. Dieu merci Mbokani aza kaka. Soki aye kozonga toza na match na ba-léopard fo bakende kobeta, ba Dieu merci wana bazoyaka bazobetaka se kobetaka, mais lelo succès ya ba Dieu merci esila.
succès penza ba Dieu merci ici là moi je me rappelle même ezana ba makambo oyo utaki kobima ya ba nyongo ya Dieu merci mbokani oyo mwasi na ye il paraît ki akomi kofutela ye tolanda biso nyonso ba histoire wana eza ba histoire moko ezopesa pasi pe mawe eza penza ba histoire moko makasi ba histoire wana Dieu merci mbokani ba biso oyo tosalela ba émission est-ce que batu bakoki ko reconnaître Dieu merci mbokani lisusu la plupart ya bato bazalaki ata intéressé te na histoire ya Dieu merci balobi ah succès na ye sila mais soki biso tosala awa émission kande tosala awa ya mputu trésor combien ya bato bazobengaka biso combien ya bato bazokomelaka biso hein justement mpona koloba ke non trésor mputu aza na succès ekoki kozala ere mosusu problème ya santé ekoki kozala ye moko kaka de son côté amoni ke mpe me ezopermettre ye te akimaka lisusu ebele te yango apréféré na ye akata to ya kolobakisa awa te ke no eza nganga na ye biso totikala kozala te bisika kende kokutana na nganga yango nga nalobaka bisika yo otikala kozala te koyaka na ba affirmation ya makasi ke non oui asalaki boye otikala kozala te bandimaka makambo oyo yo moko oza conscient yo moko oyebi ke moto oyo penza asala boye mais soki otikala kozala te en tout cas ezalaka toujours et encore malamu mingi kokota na makambo oyo etali yo te hein eza bongo voilà bandeko na ngai kande boyebi biso biso penza tokomi na mwa suka ya partage na biso toyebisaka bino toujours et encore biloko ya kitoko eumelaka te ekendaka nango mbango ba oyo nyonso balandaki biso du début jusqu'à la fin que Dieu vous bénisse surtout et encore abondamment ba oyo nyonso mosusu ka ndenge okotaki tielanga j'aime soki penza olingaka koloba ya mama Ines NM officiel tielanga j'aime partagelenga video commentelenga ekosalanga malamu ba oyo bazoya na mafinga 2026 yango oyo totikaka pe mafinga tobanda année na kitoko nyonso pour que tozwa ba bénédiction na biso na kombo na Yesu. Bye bye et à la prochaine.